eza nango ya sika te héritier aza boss live aza chanteur aza musicien oyo bato tout bayebi abimé par le roi de la forêt moni biso année oyo eza année polémique te le padre ça biso polémique boboka na mai donc mutu to ele bino polémique bo mekocha mopanzi to année oyo le padre lobi amona musicien moko te mamba ba polémique to lobela musala na biso to sali to sala promotion blo na biso soki héritier batana bakenda matanga eza nango mabete aza père na ye aza vie na ye et puis eza famille na ye donc eza famille na ye donc famille a nakokota mamba bato te boyebi bien que na famille wana pe batana be déjà famille na bango obligé farazala bato bayebi présence batana be bayebi apana maman pata azala mère na bango maman présidente ya wenge maison mère bato tout baleka na bayebi mais pas wana akendaki pe na ba raison o eza o bato tout bayebi que c'est normal fazala tout le monde qui fait rigoler pourquoi y a quitté ça il pas dans un voyage ça fait 2 semaines déjà à Libanda alors il y a d'ici là pour ton concert le 14 février na Chetemba village Chetemba na compte à Saint-Valentin par façon que hier qui la ta mère n'a pas les un problème té ils ont un problème té. Bonjour chers internautes et partout dans le monde, Bozuli Bakwa Kolandanga, Ezaka Oyabino Vanessa Maoito autrement dit, éléphant de la presse congolaise, moi Sazanga Moukoua, partout Moussouni na Moussouni, Yamoukou Ezate, Barobi merci beaucoup à Diva Oswood, moi c'est Mbongo, Maboko Bank Yagi voix MBC Bazabakana, moi c'est mon général John Kimbambo. En tout cas merci à vous, na Pesinoka Bambote, tu es dans répétition un jeudi des nuances, Barobi Mouta carton, Jésus des nuances, Papa Hervé. Bon, Papa Hervé, c'est quand tu n'es pas animateur, Blaise créateur. Donc tu es pendant que sur la caca, carrière naïe, à Outawapi, à Bandiwapi, à Kewapi, vraiment pour un bali, Bosona Yambaye, pour te banda. En tout cas, vraiment, c'était ça. Blaise créateur, Aroui Koyanae, to solo, là, vraiment, en tout cas. Aroui Koyanae, to solo, là, pour te panda, Nabiso Kande, Izalaka. Merci à Bouta Zimakanda, Papa Poto. Maître Loa de Bruxelles, Junior Galiano, les formidables. Babi Moutounanga, Bakalambaye, Bakalapenda, donc, te dira moi trop, na Bouta Zimakanda, Maître Loa de Bruxelles. Vélanga Fabrice Koko, 3 fois garçon, Balubi les basketteurs les plus frais, hein. Moutounanga moi Kala. Maman Doris Lema, la personnalité fou, mon gaz à Gaillard. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup, je t'aime bien ma maman chérie. Na salle au plaisir. La blonde Yaba Djogo. Rossi Mousseyi. Moupepe Anzambe, Mali, Moupepe Anzambe. Merci beaucoup à Priska. Bible créateur, vraiment, to panza cameraman, on fond, non, penda. Donc, comment le bonnet éléphant comme moi, de l'éléphant de la presse. Donc, Blaise créateur, bonjour, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonne santé. Oui, santé très bien. Mais Blaise créateur, vraiment, toyé, pour n'angamba, Bosona Yambayo, banana bani maman, il y a chronique dans Bosona Yambayo, aurait vraiment qu'on bête la bafa nayo. Baboni na biso ya la personnalité TV, Blaise créateur à Outawapi, Abimela Wapi, tu sais pas Jésus des nuances, c'est comme ça biso vraiment bien. Ouais, Blaise a un parcours moulaï, Blaise créateur, parcours vraiment zali. Blaise a mon bandalungwa, bandi carrière na bandal, l'orchestre mon cap musique na boula. Et pas boss na biso à l'époque ya kini kese, na venu mangembo wana, non 9. Après 2001 à Longwe, comme pas ready à Missi. De 2001 à 2006 à Longwe, à côté de Didier Lacoste. De 2006 à 2013, de Blaise Ayo Longwa. À Kiangola, en 2014, retour na intergaki groupe ya les padres Ferregola, Tilelo, Yangwala. Vraiment, tant ba bersi mon ba Longwaka, ba Kunzardo, ba Longwaka. Pourquoi pas yo pour Longwaka? Pour na moni bena ba ninga ba ke bersi ba sali des tours. Akia zungi ozaka wana pourquoi? Bango bazalaka nga na zalate. Ngai Kunzardo na bersi ba Longwe, ndenga na yo ya. Nga na yo ya nde na sali pe boulot nga ba 4 minutes ça la biso bien. Pour ça nous ba kendaka vraiment ba loba kende ba kebo donc ba tiki érosion. Ba robinate bon nga na ye ezaki les contraires. 4 minutes, on a eu facilité, il y a aussi sambaté, tilelo. Et puis, ça là, il y a Bersia Zonga. Et Bersia Zongi, tu bois qui n'a y est. Oh. So, il y a tout fait, mais il y a la tilelo. Donc, Ayaki, Azongi, tout ça, les boulots, na biso comme il faut. Après, il y a un problème, il y a un ginango, et il y a un tiki biso. Donc, il y a un musala ailleurs, il y a un continuer comme il faut, ouais.
Vraiment, ce que fan Naomi batungisi mingi babete un blesse créateur vraiment azoyo kana yokana vraiment te hein azoyo kana yokana te émission ozo leka leka pena trop tesani. Bon, émission on leka trop tezala qui pour na tozali na préparation. Moni ko leka TV faut la information, faut la na sangoni no yela ba fan. Moni biso to bando lamba vraiment et loko ba bengi premier soin na Black Box album na biso international. Na générique ko to bengi par hasard. Parce que par hasard comme ici, ils ont bima bientôt là, les 7 oyo, ils ont sorti partout. Par hasard ils ont bima, bah comprendre ni nous to bombel ba fan na biso, ni les padres bombeli ba gaulois, ba fanatique tout partout dans le monde. Donc bah comprendre. Et puis yango moni to bani da ba TV ngo pona ko pousser kaka par hasard na biso. Au bois qui peine en 4 il y a album na bino, oyo bima to single na bino. Single. On a participé ma casse sur tous les plans. Bah moment fort nous sur Oyoka ke ba bazo bin na mopepe nazali. Donc il a animé vraiment comme il faut. On a prometté ba fan na biso ke ba robina. Général comme le bima na boyaka na nga na beta nga ba générique wa ezaka nango bien. Oui, biso to sala ngo. Mais différence c'est ba générique na beta na o ezali po to sali kisika moko to beta ba style oyo o to beta na mte. Et puis Tomiki quoi amener moi du nouveau moko boye boyo kango vraiment et ça va tout bien na matoi mais dans la confiance nanga moko na ya patron nanga na groupe na biso mobimba ke musale salami bien. Vraiment Blaise créateur lobi musale salami bien. En tout cas ba fan tout a jeté des nuances ba lobi musale salami bien bino moko boyoki Blaise créateur lobi musale salami bien. Merci beaucoup à Cédric Alenga lobi mutu de moi mutu de Kati mutu de Kalambai hein. Merci beaucoup. Merci à Da Silva ba lobi motema ya tina lâche hein. Ma copine prévue en tout cas merci beaucoup. Blaise créateur tozo les kaka tozo panza ntekendenge zala. Et c'est ori ko sele la ba fan na bino mo vocal moi ko boka ndambo sala bango be spécialité mo na bango soulager bango. Ouais, Mikolo ezaka liango na moi respect, je n'ai que ma Mikolo par hasard. Na betele bato le solo mo ya bato balinga rolia, ba la ba rolia. Monsieur ba rolia ba liango na moi respect. Ya onde le solo na bombeli banakin. Olinga ka kolia, ya kolia. Olila biliali yako, ya kolia. Odete chibambe femme d'affaires, ya kolia, ya gola fula mupepe. Toko liango na moi respect liango na toko liango na moi respect liango oyo loketo le padre brum tonton Lumbi jeje tango fort chancel memba beta kabalo dendisa comprendre sur les ara liango na moi respect oh liango na moi respect liango na moi respect wanezelo wana be en hymne national. Donc il va comprendre na beti ba bloko lokwa ba ezaba jena ye abebisa relation ezaba jena yo uboma mabala batu azala rankinye abeba na kana batu aletika na tuna motuna moto nanga moto akumba kayo ye moto mema kayo ye yo donc na bisu yo ba plaisir na wa bien to dévoiler secret no souté dans 3 jours dans 2-3 jours ba savourer na bango premier par hasard en tout cas na boaki na sali ba aventure te na zo siri ba fan na biso ke na boaki ndenga to kana na bino ndeka bo pese ba remarque na bino ndebo bisenga na sala na sali yangwana vraiment Blaise créateur vraiment to moni batu balongwe trop n'orchestre na bino eza suite à nini batu bazo longa bongo kuta yango banda ba vient na biso ba église ko te kabonaka ba parti politique ezo kabona ba église ezo kabona ozo comprendre eza lango eloko asikate bato bazo longwa bazana ba raison na bango mais mingi bazana ba qualité ozo mona moni ba biso to besetaka musana biso comme il faut naza respect na osala oyo orchestre esenga ya mona o meteni tilelo bato musu parfois bazo musalo sérieuté parfois qui indiscipliné ozo comprendre qui indiscipline musu parfois orchestre balobi a yo salibé bloc on a tous les bien té biso to ba travailler il faut que tout ça règlement l'orchestre donc ça là normal mamba rolonga ko kama na ngote bato pe ba longwana nanti na pe na moni mutu moko longwe et puis mususu parfois bino ba journaliste boye ba vérité kat mutu mususu po mona longwe bato ba pété ke mise ba longwa et pas faire rigola alors et biso to beta le solo na ye bato nde ba yo comprendre ah ye pas longwa zo comprendre le retour les contacts. Donc il y a un moment il faut que tu fasses, il faut que missalema, il faut combo ezala.
moins de mouvement ba comprendre que mouvement bo salemi bato musu ba na non ba kombote a salemi na noté bato ba yebe pe no défi boyete non peut to sali vocal mo boyo ki ata mutalali na pongi ba yebe ke ye mutasala yango zo mona ke ba ole ke na persi na vie faut que malembe to boyete ba problème ezanga atena ndako nyonso tout mais il faut molo c'est très important. Mais ngana yo ki balobi gigo la mutazo tia bino mal à l'aise azo benga na bino agangela bino na rep soki boye yo le kabo c'est le boy a traiter bino nzele ba mbwa on dirait ba touté on dirait ba chose na éviter ngana kutana na kawana te na kutana na kawana pas guité biso tout ba travailler za la gi malgré ça ndeko ya patron na biso azali kinaye maza travailler le quoi biso tout gi za chef d'orchestre te za chef à discipliner te a chef à discipline te azane mission normal le quoi mission tout. Alors, à la droite, on la moute. Il y aura les pas de Rolinga. C'est que qui fait na déplacé comme c'est la bonne. Biso to ba mission, moi ba tiraillement mike zanga atteindre biso na biso to za bato. Vous comprenez ba blora na tellement to za bato na société to ba blora mike zanga te. Mais gi za cause te ya bato parfois o mutu bo non. Ils n'aura bato parfois a lobi nega sentiment na ye. So pe ya kutana na kawa na yebite ngana kutana na kawa na te. Non, on a écouté la ngononte. Na yebi nomte, na yebi vuma karanete. Vraiment, tout le monde ba Jani Pacha balongwe, tout le monde ba Matadien balongwe, tout le monde ba tout moi belé vraiment. Mais bango temps bango bazolongwa na kombo ya gigo la mais yo au dénoncer parce que eza nango bongote. Ya on a bimu na mutazana bakana ye. Batna bazana bakala bango litige. So na bandu mamba bato balongwa. Bato musu Hollande ba mona Blaise alobi mabe. Blaise azana polémique te. Naza muta polémique te. Naza pété pour nous critiquer ba balongwe. Ba mo ba bi ba cause balongolela. Musu ba cause balongolela so to bisi bino na TV boboyi na ba makasi. Mais tout ça pour nous ça ba promotion na bango te. Donc tout le monde est libre. Na musique ba kanga mutu chaîne te. O to amoni gaza libre, za libre. Donc les padres ndé makambo. Yende so gazate ndé orchestre nezate. L'état ya envie, même nga Blaise na cause la te, o kinga na cause la te. Et ça là ba fan na biso passe mais l'état est mon les padres azali donc yende mukolo makambo so ya zande tende ça va so yé mon azabiso tout rose à la té alors les gars la TV à betika na zana poso ba mise bon mon inde trois plaintes les bandes c'est ça. Merci beaucoup à Jojo Ider Bobby Boga de ma campagne hein fille des garçons de disques à Tongo Bobby merci beaucoup hein Bobby mutu nanga mo balinga tena tanga commune maintenant tanga Mike Longange Bobby partout kuna bisiko comment na poto to hein tu me manques grave hein Mike Longange bambo tena en tout cas na kaka na Blaise créateur Mike Longange na mama se Longange na si Longange mbote na yangona vraiment wana no ka bana ngaya yango ba retro hein no ka bana vraiment d'ici là bientôt na zone honoré bango et yana un secret mais no ka bana. Tu aurais pu la caméra na biso qui Blaise créateur quelque part. Non, na lobby na dévoilé moi solo rare mais ça va ya ba surprise 2020 ça ba surprise belé et puis par hasard il y a ba surprise na belé vraiment yo pose avec la musique c'est un truc avec na ces gens comme ça biso bien Bibos le roi de la forêt akufela ki bokilo na ye maman ya mampata akufaki to mona ki hérité watana bayaki makambo nyonso eleka oyebi hérité watanabe na Bibos le roi de la forêt. Boss Kizenga bon. Ah OK. Hérité watanabe aye ayambi Bibos le roi de la forêt apesima pata mbote. Et ça là qui on donne ton yoka ki solo wana po mona kiango. Eza ya sikate. Eza nango ya sikate. Hérité aza boss live aza chanteur aza musicien oyo bato tout ba yebi kabime pa le roi de la forêt. Mon biso année aux années polémique les pas de ça biso polémique bobo kana mai donc tout temps il y a une polémique bon me gocha mo pandi to année au les pas dans le bi amona mission mo te mamba ba polémique to lobela musala na biso to sali to sala promotion blo na biso ce qui éviter watana ba kenda matanga eza longo mabete aza père na ye aza vie na ye et puis eza famille na ye donc eza famille na ye donc famille a nakokota mamba batote boyebige boyebi bien que na famille wana pe watanabe déjà famille na bango obligé farazala bato bayebi présence ya watanabe bayebi apart na maman pata zala mère na bango maman présidente ya wenge maison mère batutu baleka na bayebi mais pas wana akendaki pe na ba raison oza o batutu bayebi que c'est normal fazala raison on retang non naza pas no défendre
Vraiment, merci beaucoup, Blaise Créateur. Bien, Aroki ko défendre en côté. Aroki vraiment ko défendre en côté. Toujours améliorer comme ça, malem. Bafana biso bibo s'abonner na chaîne qui toko la personnalité TV. Babi bo mona ma vraie chérie Vanessa Maoete. Autrement dit, éléphant de la presse congolaise. Vraiment, Blaise Créateur. Aroki ko bois que la biso banda au banda. Ataka mwanda mbute donc batu bayoka pour ça nous trop ba mono kala na ba écran les gars souté ataka mwanda mbwe ça biso bien. Bon, Blaise première générique na première animation na nga eza na Ziza batu bayiba Ziza ba sikilanda landa sikilanda landa et pas vient na biso bayilo bayoka yango na ba Ziza bayoka ba andi motindo findi fondo casta parola créateur amuka jane waba zibola ange bayoka ba mama libala ngai na kota libala yango ya pasie mobali na linga José bongola jobo fasa baka bonyoma yango kami papa Clément Kemi sokelana solikambolako tokumani malembe tobongisa malembe kanga liputa tobina bonyoma bayoka ba nalali na butu chere pesinga beze nalamuka na tongo azalaki ndoto nasimbi bore na ningisi barido ya pamba biloko etelemi ezotelema elale mabolongo iye na mabolongo bayoka batonga na liboko bayoka ba tozobina na facilité Jésus de Niance chante la facilité bandaleki nga na nyonso solo bolanda kitoko na yete abelaka boyoka ba bloko wana boyoka ba Jésus tozoloba batika bilobaloba boro ezaya yo Kinshasa mboka kotika mwasi te pozelaka yo sinon bakopasola bon eza bakribele vraiment boyoka ba batela ya batela mwana mama ya golobina luketu ezoningana ye luketu simple boyoka batala basimbinga bomoni te babetinga basimbia lelele boyoka babloko wana boyoka babloko ba lelo tokobaluka ata na mabele lelo boyoka ba chele wi kende kuna boyoka ba ese ngweza tala bakebele doti lelo tosuki na par hasard bakrize bele na pesi kama ndamu hapo bamu ko comprendre ndam Blaise Créateur pe sino ndam Blaise Créateur vraiment to comme biso ko jeter vraiment na suka émission biso question mo yedinga susu mais na matanga to mona ki fait rigoler te pourquoi ya kité ça va télé pas dans un voyage ça fait 2 semaines déjà à Zalibanda alors d'ici là pour ton concert le 14 février na Chetemba village Chetemba na compte à Saint-Valentin par façon là hier okita la ta mère na parlé ça non problème te ça non problème te ye ko tona bongisa na aider na famille. Oh, biso na posa ba polémique vraiment. Soka yeso esenga kita la mère, kita la nae, muto kanye krakazata. Oh, mais ezanga ite, eza les padres. Soka seli ke akende, akende. Eza ali kelemba, c'est pas grave. Soit zaki abonga bo monae, eza na grave te. Vraiment, merci beaucoup, Blaise Créateur, lobby, je dis des nuances à Koya, à Kokengota, la Mampata. Et que ça, là, bien comme on a jeté des nuances à Kokengota, la Mampata. Donc, lobby, les familles sacrées, les familles sacrées, lobby, les beaux tandem à Cambo. Sérieusement, les beaux têtes, les mots d'orange, soignez Kaya, soignez Kazina Lechema, soignez, Miyama Poula, soignez. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup, Blaise Créateur, on peut acheter dans cette émission, monde de la fin, en plus, on peut aussi fan, base de la nini ba consommer nini en tout cas peut moi de mboteno saloma moi de la fin nga ezake merci na yo nous avons interview on s'appelle émission l'équipe bien batoto balinganga na pesa bino mbote émission le na bois ka batuti donc rendez-vous na par hasard ezobima batoto bozela par hasard les 7 ezobima bo sepela boza de cité et puis tous en plein studio tous préparer premier soin sur 100% doit attendre à 85%. Black Box Pearl album na biso international au boyoka na ba norme wana ezo ya d'ici là les albums en 2020 bozongo nous sommes en 2020 message mwezaka ke batu tout boyoka par hasard so ki libanga na wote ko banga na wote donc ma solo tout na première soin oh to yebi ka traiter na Blaise Créateur le solo kayu abanga na été première soin na studio toujours préparer mamba bien bola na mino par hasard teza no rapport taka to benyo par hasard batu tout balinganga mbota trop na lingi bino mingi merci.
Merci beaucoup à Héritier Okito, Barobi charge à Kentakita, Barobi merci à Héritier Okito, charge à Kentakita. Merci beaucoup, Balobi, merci beaucoup à Dadi Lukombo, boutique et Fratana Lyon, merci beaucoup. Balobi Kalaming, les sponsors, merci beaucoup. Yemo comme tout de catch, Barobi Chako. Chaco, Barobi, Chaco Nelly, en tout cas, merci beaucoup na partage, vous partager l'émission Nanga Makasi. Merci beaucoup, Barobi, on est la ligne mingi, mon ébit dans les fort, Maman Doris Lema, Fumuna Gaz, Béa Gaillard, Barobi, merci beaucoup à maman chérie. Barobi Diva Weston, moi c'est à Mongo, ma boko bon qui a Gimvoa, ma MBC Bazabaka, moi c'est à mon général John Kimbambu. Merci beaucoup na ligne mingi, bye.